okosa biso makambo ebele Chaka Congo. Je dois le dire, okosa biso makambo ebele ngamoko nazaki na frère Patrice na tuni ba mituna apesi nga pe ba réponse apesi pe ba référence. Na lobi pour la za, je crois pour la za lobata. Na tila yo biso to resaka tout. Conversation ya noko mari misa on a fait Patrice nga za kanango. Nzompa ngala za kanango. Toi, tu penses que l'autorité tout, bango ba outi comme ça là, il fallait s'imposer comme on a vu nos artistes. Mais non, un pays sans culture, il y a un pays sans repère. Moi, j'avais applaudi. Hein. Tu as applaudi, mais tu étais derrière. Mais non, il y a la justice congolaise, mais non, ça, qu'on fait ça une semaine de bâti. On va passer à Nzambe parce que. Yo to ebelo en tant que musala nzambe to ebelo en tant que musala nzambe te mulana wala muna musala nzambe ona sala dans l'église oh bon elle c'est dans les années kuba nzembe ya soni ya bosoto tale di tata lokona nedi nedi banzembe so ekotite est-ce que responsable ya nzembe ekotite sur le but à côté pe ata ministre mais non na lobi na depuis lokona ngona bona moi so na bonga so na vie na ST mais occasion. Et ça m'a n'importe quoi pas fait qui m'a ambassade avec bien Chaka Congo va bêter ngai na zo kamba na moko pousse ti pazali allez c'est que le gisi ko kofi yo Chaka Congo na bigi na omela pe bato ebele ba mbongo ndenge oza olo baka bato ba omela bato ba mbongo yo pe omela pe bato ebele ba mbongo Sandra Bumba ale Bumba bakoko na Nison ba personne yu Bumba songanzi ba mona ka mbongo bon passe na monaka CongoDialogue.com CongoDialogue.com. Et un plaisir à trop, surtout et à cause de l'ensemble na bino bandeko bozo tala biso à travers le monde entier. Biso devoir na biso zande pour na servir bino. Ce qui biso to sala bo c'est parce que bino bozali, ce qui bino bozala raté mais les biso pe tozate pour na sala musala ote. Et en gros chaque fois qu'il y a cette émission tozanga raté ko pesa to kozongisa merci à trop na patronne na biso madame Francine Ngembe. Donc on a onyo sozo sala pour na biso vraiment un grand merci et surtout na groupe Mobimba ya Congo Dialogue ezali vraiment plaisir à trop na ndenge vraiment toza mobiliser pour na sala musala kitoko oyo bato to ba sepela nango bandeko ndenge bo tala biso boye bomoni déjà avec le même bilamba to uti pas frère Patrice Ngoyi Musoko to uti ko so naye Nanzela Kaboye, Tokutani na Chaka Congo. Tolinga peto le kabongo te. Yangonde to le bito approché to meka koswanaye. Il est avec nous Chaka Congo. Bonjour. Oh. En tout cas. Oh, vraiment tout monde. Où tu vas faire Patrice? Na tu pas faire Patrice Ngoyi Musoko. Bonjour ni. So makamka il fallait to so. Vous sonnez bien. Yo kosabiso. Kosabiso makambo be. Ah, bon moni. Ya musana nzambe. Okosa biso makambo ebele Chaka Congo. Je dois le dire, okosa biso makambo ebele ngamoko nazaki na frère Patrice na tuni ba mituna apesi nga pe ba réponse apesi pe ba référence. Na lobi pour la za, je crois pour la za lobata. Na tila yo biso to resaka tout. Conversation ya noko mari misa on a fait Patrice nga za kanango. Nzompa ngala za kanango. De toute façon tika marape après na boboto ma bevinda vemba merci vraiment que le mobile passer mobile ma bevinda mbote mama nzambe oyo faut ça un dialogue faut qu'on ait la concertation parce que le kuta ya kosakate parce que pourquoi à lobby désiré mukolo nani noko mari misama bengaki ya lobaka boyi na sana ngona c'est bien enregistré. C'est bien enregistré. Il y a l'obaki na noko ya mari misamo ko tant boni wasengi na famille te azongisa mbongo na mutu na mbongo na ye. Soki mbongo tasaka fa na Japon azongisa mbongo. Soki mutu sala wana malobana frère Patrice mutu alobana. Papa, c'est enregistré. Vous voyez bien, c'est enregistré. De toute façon, on y a mutu na bolina na invité. On y a mutu na kufi, c'est zéro. Pas mari ça qui passe mingi. Mari ça qui passe mingi moi va partir matanga wala ça qui passe. Banyaka été mais de toute façon mukumba
évangéliste Pacheco Yitila mama bendiki star mukumba ya yemoko solo bien solo merci solo kuta merci mengana lobby il ment. Merci. Ezali dossier à suivre. Chaka Congo Sangoboni. Bon, tozalaka agoya Samuatone tozali epa ya Carolia solo luganga ya wala kalanga pa ufaba. Carmel. Merci à trop na Brinel. Brinel a mbiti moko na le don esalinga pena. Grave, voilà dossier grave. Bile manyanga voilà dossier grave. To pesi bile manyanga mbote sika zali, to pesi pe Sara, to pesi pe Maya wa petit dans confiance, peut-être l'engla kangai. Ça va investigation. Zon pas na bien, oyebi ki mundini alobi lokuta, olobi ya solo. Mais en tout cas ngai ndenge na ebisaka Pamela Moussasa Babi la grande na ndengoza la congé kuna na Canada mbote siko zali Pamela Moussasa Babi la grande que asan danger sur de Kambu songanzila parce que on a ça ka oyo on a le bagage za boloko si c'est faux fait partie ça va peut-être plainte mais na besoin déjà information ça très prudent les paroles ou l'oncle de Marie Missam quand il a appelé fait partie c'est enregistré. Tozalaki na leki na yo Ivipan na famille bazalaki wana to banga Nzambe de la forêt yemo baka to banga Nzambe kiski sombe to banga Nzambe parce que Nzambe komi nango eloko moko sakanaka nango eza malamu te tango za musana Nzambe za exemplaire hein vraiment que songanzila lelo to banga mingi te parce que tango lobi makamona epeka suma na suma risusu tango zaki en vie banyaki yete makamango pe yo pe makamtango ngana loba moko ke yo pe ki artiste en danger na yo on dirait landaka pe intérêt donc makamango ngoyo parce que chiko de la zota la biso contredire ngate soki omoni ke bakipe tombe à la sœur Marie Missamouté pourquoi pas artiste en danger pour intervenir siko bovandi soki za kino izaki enveloppe moko bobo ke bolandela mbele ouais raison na yo au départ famille tozalaki bien na bango na ba désiré tozalaki sika moko si la famille tozalana Esther ayebi Esther voilà yo mama otambona mama Marie Missamu que eza kobolisa te lelo koma mari keyi lelo na mosope information c'est lelo pepe kala kufaka date ya lelo est-ce que makele 18 ans pepe kale 18 ans jour pour jour ouais o makele te mercredi prochain c'est 3 à table o makele le likarasan danger sur les artistes congolais qui maïle ba famille qui vraiment vision moulaï les gens voient seulement l'argent ils apprennent en bon côté d'abord les alliés parmi ba but non, parmi les objectifs à sans danger, ils ont collègues la commémorer ma mémoire, il y a des gens qui sont bakenda. Bah il va date na bango ndi. Eh, Pépé qui a 18 ans, t'as voulu 3 ans. Je crois que na ko benga sous désiré, tu es au niveau de commis, mais on a ébissio que c'est regrettable. Hein? Comment Nzambe comment on laisser passer et que moyen de vivre, au tira alléluia, amen, c'est biblique. Par la Bible, la migration, au moins, on va comme on a bangote. Banga basali Nzambe parce que yo to ebelo en tant que musala Nzambe. To ebelo en tant que musala Nzambe. Mulana wala muna musala Nzambe. On a ça dans l'église. Oh, bon, elle s'est dans les années. Ah, ma bonza kuna. Asan dans les ali, isika kosunga baninga na passe. C'est biblique. Bon église est-ce que kosunga baninga? Non. Mais l'église à l'élo, balakala, l'histoire bon samaritain. Puis bitadani, l'histoire bon samaritain. Bien go. Vraiment, on a ebisaka mishonoka, mishonoka, c'est mutuna mishonoka. Banze mo pour la pasteur, frère mishonoka en tout cas, merci si vous allez. Amuri mabasa, yebisa mutunangai kem kemusa 18 pays. L'international qui toujours bunda, toujours longa kaka. Parce que maman Nzambe on a toki kotiki la ngote ke bango no puis so avec maman Nzambe nezi tala Nzambe fait ofelet ofele tata mbedi tata mbedi on Nzambe fait ofele mais bolingo zalité moi to kablanga la baninga moko yo moko lia c'est ça le mal de c'est dans notre pays.
Oh, mais ma bête, papa, oh, il y a bolingo. C'est d'abord partage. Hein? Ma bébé il faut partager, la remercier, na soutenir ça sans danger. C'est tout diaspora. On a appelé ça respect. Les bandits la diaspora, ça veut dire qu'il y a tout droit, c'est mis tout droit. Impresario Claude Ndombasi, impresario Claude Ndombasi, merci. Hein? Merci. Voilà, merci beaucoup Chaka Congo Tozanayo. Surtout Lukio, c'est pas pour rien. Les acteurs sur l'artiste en danger, na habité na minute yo. Bozo sala nini bozana makambo nini parce que tozana ba makambo pe ezali belé ya kolobela. Tomonaki awa tango Koffi Olomide bakangaki ye artiste en danger bozaki sima ti bokendaki makambo to esalemaki ti baliberaki Koffi Olomide fallait pour bazaki na poto agression esalemi bababe masombo babetami makambo belé na habité soko za informé. Bon, en tout cas émission yo il y a des émissions tout pour les samots dotés. Tu m'as édifié de ça mutuna le point c'est réussi. Mais dinga na za combattant. On est combattant. Maman moko yaki na poto atu dinga ah papa Chaka Congo. Dinga na bangela kayo ba bakanga kayo hein. Pour bakanga yo te. Tu me connais la vérité nanu. Likamba ba combattant oyo Chaka Congo appuie ça. Nazo appuyer les combattants parce que les combattants bazo bunda pour restaurer et le que na mboka la biso injustice passe na mboka yango moni que ceux qui politiciens azuka ba peuple ya kiko combattre la poto parce que bango ba na vision ya musika mais au dossier nazo maîtriser mieux ya likamba culture ba combattant be ba kanisa que biso ba artiste tout le monde a kabila chaque jour hein parce que ndengona qui n'a pas Kabila même. Hein? Pardon. Boké tu premier Moutunangaï. Papa Babé Masombo. Quand Fali c'est chaud. Fali Poupa a une belle Kabila terre. Marie Paul a une belle Kabila terre. Balé grand frère go a une belle Kabila terre. Bill Clinton a une belle Kabila terre. Non, il fallait diaspora récupérer Bango. Pas produire Bango. Na basali bidi ko ela kisa musuba yebeke moni bobe bisaki me na o ba imbela Kabila na ba imbela Kabila tende so ba tshonga nzungu moko mais lelo to suki wapi musique congolaise ils s'enfoncer nzoki fallait ngala zeraka ke ba combattre ba récupérer Fali ba récupérer Bill Clinton ba récupérer Marie Paul. En tout cas, na mona ngata en tout cas voilà en tout cas na mona soutien il y a ba combattant et pas ya on na yebi qui va produire Bill Clinton va produire Bill Clinton va produire Marie Paul to Fali to faire go na mona ngote quand de ça la masikoyo et pesinga passe mingi passe nini c'est quoi congolais aka bolingo boyebinde kezalaka. Si un problème, mais tout la vérité, si il y a des combattants qui ont haine envers les artistes, non, problème personnel contre les artistes du Congo. Ngana Koffi to beba na boy, ngana Wera to beba na boy, ngana nina Fali, ngana Ferre, ngana nini Fabregas, tous les artistes. Moi, je suis prêt. Il y a que jouer médiateur. Médiation fait ça la main. Tous les rations de la Congolais va se battre na bango. Non. Les gens ba diaspora. Ba artiste ba zo kemba. Ba zo souffrir. Les locaux. To boité. Oh, ba artiste ba kumisa Kabila. Mais les lots botangiranga salle de spectacle o batisi bazanango botangiranga usine CD o batisi bazanango tamo na balabala CD ya Congolais artiste congolais oteka na 500 francs à l'issue des autorités à l'issue des ya ba policiers. Qu'est-ce que nos autorités font pour les artistes? On est comme dit artiste en danger comme dit zoba na bango. Nous avons un artiste Epineron 4 ans na mama yemu 4 ans
Papa, ça y est, quoi, foire. L'État congolais doit 1 800 000 dollars. Mamé Wasso, où sont nos autorités? Le taboulet, 3 ans. Maintenant, toi, tu penses que l'autorité, tout, il faut s'imposer comme un artiste. Mais non, un pays sans culture, il y a un pays sans repère. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien que le ministère de la culture. Non, papa. Bino bo recourir au ministère de la culture. Bana Mobutu azonga le ministère aventure. Oh. Ministre dans d'autres pays, des arts. Droit de terre. L'anda bien. Dans d'autres pays, ministre qui tire des arts, ça dit dans le deuxième ministère. Le troisième ministère. Mais on a vu ce ministère Souka. Le qui va raconter. Va faire un pamba. Tout ça propagande il y a on va utiliser un musicien, un comédien. Mais ba cause biso bazali wapi. Il y a aussi la politique culturelle. Il y a mboka na biso. L'Asie qu'on n'est pas protégé jusqu'à aujourd'hui. Hein, papa ba yema soma en tout cas il m'a fallu na yoki na muna biabilili. To fana nanu kimanan. To zonga nanu ukase oyo mpangi yami. O ndugu yangu. O mulunda wani. O ndeko na ngai. Mais Congo to komi ko exporter ba culture. Yo ta no Congolais on za muninga na beta mutu mbeli. Est-ce que la culture les la Congo? Kasi Congo ko mboka bitoto. Bitoto, Congo bitoto. Congo bitoto ko? Mbeli mutu za mbeli bamba muninga ne mbeli. Est-ce que Congo za la culture wana? Pourquoi? Bolinga biyoka yoka bilinga linga bikota kota soko yoka pour la pouvoir au moni o muta uti na Rwanda bozui o uti na nini na Angola bozui o muta uti na nini na Brazza bozui mais tuzo bungisa bokoko na biso tuzo bungisa personnalité na biso ba Congolais ali mboka moko fort mais Congo to komika so moni Congolais na mboka moko ba mosaka la Congolais baso benga na biso derema na landaki ba to boma garçon moko na Suisse est-ce que na monaki gouvernement congolais ça est na éviter yango na bi ba combattant bali batunanga et tout ça menacé c'est le moment tout tika cible biso zali nini et cible zali musique congolaise est-ce que musique congolaise mais comme musique congolaise niveau parce que congolaise au Kemba bala tongo mulaba na makolo banana nziki baba na vite njina makolo c'est les musiciens comme si passe la musique vous avez na passe non pas de ça la partie c'est ngona parce qu'en retour c'est moi qui va souffrir. Le production Petit Fali pour le moment, c'est l'artiste le plus vendu dans Congo, c'est Fali. Mais tu as le salami, tout sur la carte. Et ça a toujours sonique, pas moi le Congo, va bunda, va bomber non. Congo. Non, tout n'a pas. Makambozo le bao, aux hommes que ça peut t'écouter la vie. Mais ngai nazali syndicat. Un syndicat, il faut attendre à tout. Maman, tu as porté papa. Maman, le bakawana, on va arrêter. Mais il est clair que Bakondia Mboga Congo va se artiste. Artiste va dans la rue. Artiste va Kemba. Concert de Beta Maraga, na artiste ya sponsor. On va dire sponsor va Kemba. Concert Beta Marate, c'est le thé Marate. Ni tout ce qu'on le cinéma, moi batazo bunda parce que n'a pas d'information. Fali. François Fali et de ça là, Nagisenzo. Vous avez bien compté? Maï. Gisenzo la Maï, mais Fali Poupa, à qui la fondation a eu Maï. Non, il faut applaudir. Les gens d'autres là, nani bateau il faut comment on Gao. Bagao. Parce que ça l'école. Il faut encourager l'initiative à Ndengwana. Je crois, et ça reçoit la tête. Pour le moment, quand on s'engage à combattre, pardon, le moment est venu. Ce n'est pas cible, ce n'est pas la musique congolaise. Ce n'est pas les musiciens congolais. Ce n'est pas la cible. N'a parlement, aucun artiste. N'a gouvernement, aucun artiste. N'a parlement, aucun artiste. Tout ça, qu'est-ce que c'est artiste? Attends. Ben, en fait, toi tu veux que base ou artiste pour na cause artiste, toi par rapport aux compétences. Mais il y a des artistes qui sont malins, qui sont compétents. Deux exemples à Kofi Olomide. Deux exemples papa Nabiso Liolo. Tu as toujours cité Kofi Olomide, ça a une réputation bien entre bango na bango. Problème
on doit se le dire. On doit se le dire. Non. On fait des voix, on fait des. Très bien. Est-ce que Kofi Olomide na Congo, président ceux qui trouvent wana. Azaki nani? Bon monde va imaginer. Mais ceux qui maillent des alibas, ceux qui va pour mailler des naïe. Non, pour moi c'est quoi? Laisser les artistes calmes. Les artistes congolais sont clochardisés par l'État congolais. Nous ne sommes pas aimés, nous ne sommes pas soutenus. À part des propagandes, après on jette les artistes comme ça dans la rue. Allez voir combien d'artistes vont souffrir. Allez voir, c'est pas grave. Quel est samedi dimanche, nous combien de concerts dans les ça? Mais pas un concert. On va faire un concert stratégique. J'y vais à la bâtonnaille, ou dans la bâtonnaille, qu'on fait la bâtonnaille, on va faire un concert. Est-ce que concert est à tous? Nous sommes l'État congolais. L'autre congolais, il y a un artiste, c'était. Maintenant, les artistes, on va bololé, l'autre c'est révolution, c'est moi révolution. Mais quand le gars a bien Pierre et Kota, tu vas bien à laquelle il va continuer. Mais non, on doit faire la révolution culturelle. Parce que trop c'est trop. Il y a un ABC n'a fallu que les qui dans soki samsusu mwambeba et salamaikuna azo courage asenga pardon baba ndekunaye tamse compréhension côté entre famille bande kuna bisona c'est des moments de dialoguer dialogue. En tout cas, merci. Je crois qu'ils allaient message moko oyo tindi et pas fallu pour handicap la merveille que je salue. Je sais qu'à côté de l'émission oyo senga pena que tout le baga que le linge sale se lave en famille. Donc oyo nyo se salemi mutu moko ta beti maboko pona yango te comme na ndenge ni babeta ki mona mboka babin masombo comme on a fait façon agressement parce que on a eu quand même il y a kuswana ba non soko telle image yango maintenant poto bali diviser yali parti mo balingi musique zonga na poto muso balingi musique zonga na poto te mais nga souvent bali kabango balakala le vrai problème c'est pas Kabila bati okosa biso le vrai problème ça va bande ko poto ba musicien baso basi na bango baso ba na bango là du moins tu es conscient non vraiment papa na ngai bonga nga ko tla bango nga ko tla bango te sont des mauvais il pose ya combien papa nga biloko kutanga nga biloko na te nga lobi bazo basi ya batu kasi nga pe na tuni yo chaka kongo yo pe chaka kongo zo basi ya batu nda bango ya zo basi ya batu da poto bana banda poto ku banzembe ya soni ya bosoto tale di tata loko na di nade banzembe zo ekotite est-ce que responsable moyen banzembe ekotite kasi lobi ba kota pe ata ministre mais non na lobi non biloko ngona l'État congolais comme camarade artiste bato il faut les arrêter. Moi j'avais applaudi. Hein. Tu as applaudi, mais tu étais derrière. Mais non. Il y a la justice congolaise. Mais là, qu'on fait ça une semaine de batiki. Oh. Ah. Oui, non, comprendre ce chaka congolais. Quand tu as eu un motozaki, si tu as des maçons au bando, ça y est, pour batika et toi, ils pon. Té, n'as pas tigé kuna pour pas corriger. Oh. Pour corriger. Parce que mon Kofi. Ami monaka que vraiment ce qu'il a prédit c'est lui. Oh ça mais ngam ça moi sola bonga souté dans ces zones bonga sola vient souté. A eu chance. Ce moi ça qui me rappelle la biso. Tu te bloquer Kofi. Tu te bloquer vraiment. Wana Xavier Rambo. Donc il moko pas timela ka ba faire. Wana ndazo kaka la fille a coffré. Wana Xavier Rambo. Na lobby hein. Non. Moi sola bonga sola vient à essayer. Mais occasion et ça m'a n'importe quoi pas il faut qu'il m'en ambassade avec bien tchaka Congo va beti ngai na zo kamba la moko pousse ti pasal allez c'est que le gisi ko Kofi tala ba mpiaka na bino sko bo mo betela Kofi Olomide mo pa mo ko circon parce que ngona boni ngasko ke non na mbongo na bino boka bola nai fait était là a beta qui a son après toi aza danseuse nai après toi non la loi est à la raté alors vraiment que aza mo musana non to boité yo bon moi na so ba otika yo yango monique tu remercie quand même que l'artiste va y quitter côté la Kofi bagina raison na bango parce que aucun artiste à part ba mikolo wa mais artiste so batsundo Kofi manga lo baka kama papa wemba acha Kongo ba bengani ye amatanga mengamu na ebi papa wemba ona lo bango te na mise moko na beach balinga bunga bitumba na beach oh oui là Quand mission de papa m'a Kofi, à quel comité de papa Wemba? Non, c'est mon envers. Ministre qui dit les arts, nous avons mon convocation. On va tenir papa Wemba. Ben on matanga on a bindon. Il a l'acheté, n'a qu'un date.
Mingate non, nga na yibang bebele. Nga lebi secret na bango. Na yebi muyibi na bango, kindoki na bango, escroquerie na bango na yebi bango tout. Nga na yebi bango tout pa bakendaka no na yebi bango tout, nga yebi bango. Yo ozaka wapi po yebaka makambo bango basalaka na. C'est que yo poza ndoki na monde wana. Mais na lobi e poza la musana salaka. Yo zala gardien, yo zala chef coutumier, yo zala chef coutumier pamba te. Oza banga nga pamba. Yo so kanjelo baka yo ba tse place d'azali awa. Osa une semaine ba leki yo. Ile semaine ya mba ko leka yo. Zo panda, lunga banga nga ba be. Kiti na fandi oyo, mise buza ko fanda ngote. Amona kiti ko mambo zo na mukiti oyo. Pourquoi toi la moto en Zambie, ça va dire la vérité. Il faut monde moko diabolique, monde moko boningosalité. Lelo na to kutara leki moko ya musicien. Na pesi mo makamuna za nango leki na tala boy ah vie. Banga ki bakatenga mikolo ba moto amba. Tu comprends? Bango bandima ngo sata batu wana. Bandima ngo satan. Nene mikolo mambo leki na nécropole. Mina mawatro. Na mawa. Bakisa basemuna na nécropole na taringa bia za La délégation yo pozaki. Ouais. Nga on comprend, nga na li branché. Ti bato wana ba uta libanda mboka bakota bakende kuna yo yebaki onde. Nga na ka branché. So le kamisami na njili, a répondre njili. Ba bengi déjà. So que sami na beach, so que sami na Porto, na Angola, na zali bien branché. Na yo ça comme ça bon na nga moko te. Biso sala kana ba service. Oyo question ya misalami même les biso information mo boye, mise moko boye. Azo mbonga bato. Bazo lo bakanga ye duka. Ah, ngulo yo duka bakambo. Mama yo luka papa cha Kongo. Fito kanga mutu na yo. Mama sana nani na kali judiciaire. Ale ba ngumetse ko mutu misango ata mitu ka share. Mais zongo mbongo za ngulu te papa. Ah, zama watro. Nga vana na poto to vana kao. Oh, si yo revise bango tika tu bomba kaka. Na tuni kaka na eba déjà. Misango avana na poto to avana kao. Kaka papa, yo do se grave. Kuzi to rabenga bakangi. Foti siko basala mana mena ye. Yango monike tous les combattants que les kambo oyo et de quoi la bisoguna que motema nanu ekita na bikande zali mais na sengi pardon vraiment que tant que incompréhension mulime incompréhension zali mais congolais to longola mulime incompréhension wana to longola ngo big de bisa nini souci bisa nini ka to kemba ka boy ka tata mulime banda tongo bata tongo tata mne lokola ngaba na tongo telo kazolia bitabe kuzo zanga na nguba eza normal tata mne lokola ngai vraiment yemoko meka yo za artiste en danger banda ole pe mbongo ebele ti artiste en danger ndenge ni bongo ate seke mbongo wana ole wana ndenge mabe parce que yo chaka Congo na bigi na omela pe bato ebele ba mbongo ndenge oza olo baka bato ba omela bato ba mbongo yo pe omela pe bato ebele ba mbongo. Sandra Bumba ale Bumba bakoko na bani son ba personne yu Bumba songanzi ba mona ka mbongo bon passe za monaka delima dans mambo ya mutu no malembe champ ale ya $50 mona poto o amene $50 malembe champ en tout cas ma mingi zopane ça m'a bébé ko dire qu'on a fait beaucoup de choses de toute façon à ça danger en tout cas ba soutenir jango c'est tout diaspora en tout cas remerciement na bino hein impesa de Koro Mdombasi na ebike agwa samato na gwaya merci na ebike bulinga mingi Mishonoka merci. Merci beaucoup. Merci surtout na bandeko ba otala biso na obosa na pete opesa ba merci na nga trop na président Jules Maswa na bosanité président Willy Moucheni Dom Nalil. Président Dom Nalil na bosanité président Dom Nalil mokolo pena o invité pe biso nga na chaque Congo ata na Lille wana ka toye et ça la pena biso plaisir à trop. Loko pamba Dom Nalil c'est vrai Dom Nalil loko pamba. Tout na batu o tout ba otala biso à travers le monde entier bozu chance à otala biso c'est vraiment c'est un grand plaisir ya ozana chaque Congo. Maintenant un petit message na ba combattant tout bazo tala biso message moko ya pe nini okoyebisa bango message na yango yo. Oyebi to soka na bino. Congo yo zamboka na biso. Zamboka bakoko na biso. Mutu moko leka biso Congo azala te. Mais ba mo leka biso Congo kaka na nini na ba système. Na ba dialogue na ba nini bazo leka biso ka boko comprendre raté. C'est une jeunesse.
ba combattant ba jeune combattant tala le combattant tata ko la biso motosangi to ba locataire mais bango tant ba na âge ko na mapangu lo balingi jamais ka banda indépendance c'est les mêmes noms qui reviennent to fungula miso bazo le biso ba combattant bili bokima pote muso bokima pote pour la mpiaka kisati mais c'est comment ça la mpiaka boy pourquoi balingi changement te kaka bango na bango banda indépendance c'est les mêmes noms qui reviennent vous avez gouverner kobima kaka ba kongo les ozonga yango bongo tchaka kongo no za ministre kiti des arts te nga kiti des arts te nga finance cha Congo wana kuno lingo mela mboga don na ministre finance dollar ko kidatina ezo ngana mbuda tika yango $1 1 franc $2 ekozonga. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Moi, Bambote. En tout cas, Mbote va ébélé. Voilà, Bambote ébélé. Combattant, combattante, diaspora Mobimba. Merci na soutien bino. Mengonga eko kito solo là. Merci beaucoup. Ngonga eko. Maman, ma facile ngembe mes condoléances. Non, naki tant on a yé bino boké déjà. Longa zo suka moko na yaki nango dans santé za kufaki. Akufaki na Kenya, akena Kenya fatu. Personam nga bakena matanga, ma facile ngembe la Kenya matanga, c'est bakena déjà wana maman boboto en tout cas courage. Ndela papa ke biso soko nango. Contact numéro sans danger 081 00243 81 657 0958 00243 81 657 0958 ou 00243 992 30 43 40. Papa Roger na Suisse na ebike ba orfele ba ozela yo bosunga bango na pesi Brunel Manianga mbodi sika zali Yuda Bolebe mbodi sika zali na pesi Ofaba la fille préférée de Congo na Sandra. Alors je crois que biso tolingi changement na mboka fait salama. Changement, on doit changer ce pays. Merci beaucoup, Chaka Congo. Boutikoyo Kanenga lobby. Bomesana na déjà parce que Azamuto Lobaka. Où il y a lobby, Toyoki et Bogoli Misabiso na bandego ba sepelite peut-être na onyo sur lobami awa. Quant à moi, je tiens à remercier tout le monde. Bino Bato Bozo soutenir Biso. Nengo zota l'émission et sengelo s'abonner vraiment. Abonnez-vous. Donc ceux qui ont cliqué na place ou ana bakomi, abonnez-vous ana. Ceux qui s'abonnent, je crois que vous allez vraiment informer à chaque jour, à chaque instant que la vidéo n'a que vous allez en ligne vraiment et que vous allez très kitoko na www.congodialogue.com. Grand merci encore une fois de plus à la grande dame Madame Francine Gembe, la présidente des Immortels, hein, sac à 20 000 euros na maboko. Kilo et maman, merci na onyoso ça la pona biso et pourquoi pas na bandeko nyoso tout peut-être vous aurez chance à vous abisoter. Aux autres l'émission, commentez, aux autres l'émission, benga biso, aux autres l'émission, comment biso, vraiment tokoyambayo vraiment très kitoko. Peut-être ce que qui combote ko silgate parce que Chico Deolo a bengaka, Chico Deolo a komaka, Chico Deolo a soutenir biso. Merci. Papi Maibelanga. Patrick Chibasu, Chas Basu. Soutien bino. Patrick aux États-Unis, depuis on y a trop. Merci Caroline. Hein? La Canada. Moi je vous dis au revoir, je vous retrouve à très bientôt. congodialogue.com congodialogue.com